Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, parce que je l'abino, bon dia, boa noite. Nako répondre pona ba propos ya Fumuchako. Nalinga ko mingi, mais koto mon frère bimaki libanda. Nalinga ko pena mingi. Parce que ozaka no vérité, ozaka muto te ke hypocrite, ozaka vérité. Yango mo ilo nalingela kayo. Mais na propos likambo nde obimaki libanda. Kozala na mal prité pona nga ndenge na koti na dossier oyo nayebi kobimaki libanda eza débat tozosala chaque moto apesa nini na ye mais yo obimaki libanda eloko nangi naloba kobeta mwasi déjà d'abord eza mabe mwasi déjà okoki kobeta ye te eza mabe mwasi batia ye wana aza lokola mosungi na yo soki bamama basilikaki na koyebaki bana raison mwasi batia ye wana aza lokola mosungi na yo mwasi pe na ndenge yo lobaki ke koedike mwasi fo kobeta mwasi koedike mwasi non baedikaka mwasi te bakonseyaka mwasi éducation baedikaka mwana bakonseyaka po conseil na éducation ya deux choses différentes faut to comprendre na bamo tolobaka conseil éducation eza deux choses différentes donc mwasi bakonseyaka ye baedikaka ye te parce que éducation ebanda na bas âge. Donc, conseil oko conseil mwasi na ona mabe azosala pe na ba o propos moniki ya mabe azosala mais kotombola liboko kobeta eza bien te kotwana penza eza bien te ba propos pe bopesaki ya ba chapitre ya Bible elobelaki pe côté ya makambo mwasi teke ya kobeta ko éduquer non éducation na Bible alobeli mingi eza bana eza mwana pe bana to basaka bana éducation eza pona bana balobeli yango teke pona basi eza pona bana. Mwasi ntango aza na problème wana problème yeba kosolola yeba koconseiller ye comme yo mpe mobali mpe mwasi akoconseiller yo c'est normal eza vice versa mobali mwasi mpe akoconseiller yo mobali so ozotambola mabe comme yo mpe mobali mpe okoconseiller mpe mwasi soko mabe ezali c'est pour ça babaki dialogue ifo ezalaka selonga Fumuchako koto wana mpenza obetaki mabe bamama bana raison na bango basilika mpona yoke lelo bamama makasi basiliki makasi Fumuchako donc koto wana obetaki mabe mon frère mwasi babetaka ye te mwasi aza lisungi batiaki po pembeni na yo mpo ya koyede yo mais so yo ntango ozobetaka ye lisusu ozomona te ke yo moko ke esalo kaka bien mpe te oza na mposa lambela yo oza na posa kipele oyo bana ta yoke mosala sikoyo yo obetaki na badouleur wana sikoyo omoni te ke mankima moko ekota na kati ya ndako mwasi aza moto bayaka mpo baprotege aza moto ya porte mpona koprotege mpo abimaki na mopanzi na biso mpona koprotege donc aza moto akobeta te koto wana mpena naza contre yo Fumuchako bapropos mosusu nalandaka soki narepondaka te namonaka bapropos mosusu oza na ndenge na okendelaka ya bien mais kote ya makambo oyo nde obimaki mpenza libanda luka kosalaka tout koprotege mwasi parce que j'espère que mwasi no mpe na ndako obetaka na oye te comme nde nalandaki banini na yo soki aza na ye du obetaka ye te c'est mieux mais mwasi ya moto balengelaka aya moto esengaka ke dialogue ifo ezalaka kote mabe ezokende fo yebaka kosolola koconseiller mais na manque éducation oyo lobeli éducation koéduke eza plus fort quoi eza plus fort parce que éducation fo koéduke mwana kote mabe eza fo yebaka koconseiller yango nga nazalaki nango ya kopartage lisusu bapropos nao naza contre parce que bamama batomboki makasi baza ya kotomboka nayebi ke bapapa mosusu mpe bazala contre mpona propos na ngai mais dommage eza émission tozosala motu na motu apesa part na ye apesi na conseil ntango ozoconseille mwasi yebaka tonalité nini ozobimisaka kolobela kokenda tonalité mbala moko ya kosilika te parce que ozoluka boluka solution moko alika moko boye kokende na kosilika te ke naona na malembe parce que kosilika ntango ozobanda kosilikaka toujours ezalaka mabe
Yeba tonalité ni nyoke na ngope tonalité ni ozolo bela muninga pona muninga. Po muninga po yoko foza na tonalité moko bien. Ça na tonalité ya bolingo. Ah, mama, era na ofanda. Eloko osalaki boeta na sepelaki na ngote. Mbala sima kozongela ngote. C'est vrai que ça na basi mususu balandela bango makambo bayoka kate. Ça c'est vrai. Bazala kana bango toujours bayoka kate. Mais aza mutu batie aye wana te po obetaka ye. Aza pe mutu aye wana te po edike na bamakofi non. Zwa tango na ya conseiller mwasi malembe. Ah, selon nga na baka soki esimbi nango te. Bon, mutu mutake na ngambu na ye. Parce que lobi ya komake exceso ekomi surtout ya kobeta. Bongo soki mwana bata kufi. Bongo soki mwana bata zwi problème ya mwa grave liso etoboki. Donc omoni yango te ke yo mutu oza perda. Parce que soki olingo continue na ye eza yo mutu oza perda. Soki olingo continue na ye te mpona défaut osali ye pa famille soki mutu eza perda pe yo ozala pe na problème makasi. Donc otombolaka liboko selon eza nango na ntina moko te. Na frère musu toyokaki ayaki wana baki surtout aza judoka makambo wana ke oyo toya kosola eza makambo ya kijudoka te. Biso te tosala sport. Sport ya bagarre ezalaka na discipline nango. Sport ya bagarre eza te kota yo entraînement oyo ozongisa ngo mpa mwasi non. Ata na bakamaradi na libanda ntango osala sport moko ezali ya bitumba ezalaka eloko moko ya discipline komilakisaka yango te ke non ngai naza danger nga boye te eza mabe. Biso te toleki kamwa na makambo yango toleki kamwa na baboxe toleki kamwa na judo toyebi ezalaka sport moko discipline. Biso siko na Afrique tomona yango tokomisa yango ndeki yanke. Donc faut luko mvuka baninga lokolo za sportif te awa eza eloko ya discipline. Eza eloko ya discipline ete ndeko banga makambo. Mwasi na ndako aza mutu akobeta te. Sport so osalaki na ring kuna esukaka na ring. Entraînement esukaka na ring. Oza boxeur bobetaki kamwa sparring donc sukisa yango kuna. Koya nango so na ndako te. Parce que mama aza mutu ya kolengela. Elo nga na kolobaka yango wana nazalaki contre maloba fumu ntsako. Nzamba abatela yo mon frère nalingako mingi. Eza nde débat tozosala mais na motema na nalingaka yo mingi. Natala yo mingi nalingaka yo mingi. Bobatela ba mama na ndako. Ba mama bazala na esengo na bino. Mama efazaka mutu moko ke papa tanga bimaka ke musala osanti ke air ya papa ekoki mo papa azoya te mama azotalaka na fenêtre akomi wapi aza wapi mama azwi telefone na bengi yo eza bolingo faut la chance wana eza bolingo. Mais so otali ke mama azoba azalaka kuna place aza bolingo eza susu te. Lobi ntango bokabwana oke kolokuza su mutu mususu esimbi nango te okomo regrete mwasi na obeta mususu mizweli nanu te mokomo regrete. Parce que avant ebeba il faut luko bongisa soko betaka tika makambo kobeta soko fingaka tika makambo kofinga. Mwasi ba edikaka ete mwasi ba conseillaka ye conseil ya mwasi esapa ya mbali conseiller mwasi na mabe ozomona mais kotombolaka liboko kobeta te. Donc kotombola liboko kobeta te wana eza mabe. Donc nzamba sunga émission tozokende tozosala ezosunga pe bato ebele ezwaka na mateya ebele chaque mutu azoporte oyo aza nango eza esengo mingi. Nzamba apambola papa lumière na chaîne oyo. Nzamba apambola mutu nyonso pe tobosani te toza na conseil ya munene na makambo tozoloba. Conseil ya munene mama Ninga Rosa toana conseil ya munene biso tobala na ye tokokwea na défaut te. Bolingo eza eloko basololaka yango baloba na bolingo fo dialogue elekaka trop. Ntango dialogue ezoleka mingi yebaka ke makambo wana pe ya kolukaka neti ya kosimbaka na nzoto ekozalaka te. Ntango bapriere pe eza bino mingi yebaka pe ke makambo wana mingi ya kosimbaka na nzoto eza ekozala penza te. Bien sûr selon nga nayebi mwasi ntango mosusu azalaka na mobali mosusu kuna amesanaka koswana kobunda
Tango aye susu na bolingo mususu, tango mususu ye aye mona sikoyo ke non système azalaki nango mpona yango mekango so pa mobali oyo. Sikoyo tango mosusu mwa mobali oyo ye aza na edu. Aza na ye mutu ba makambo wana te. Mobali mpe eza na eloko moko. Tango mosusu ersi moko azalaka na ba FIFA bazalaki bato ba désordre ba bitumba banini. Tango mosusu azwi mwasi oyo aye na ye azwi ye akanisi ke ye pa lingo ela ye makambo wana. Mais tango mosusu mona mwasi wana aza ndenge wana te. Donc ba caractère mosusu toutaka nango na le passé olingo ya nango na le présent. Eza na mwasi eza na mwa mobali. Deuxième chose ezalaka biloko mosusu ezalaka spirituel. Ba mosusu ezalaka problème ya famille, ya bitumba ya famille. Troisième chose nakoloba eza étoile pe ya mutu oyo oza nango yebaka ke mosusu ezalaka na bitumba ebele. Parce que mon mouton tout au Bible lobby qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonheur est attend aux moi si malam. Yo pe moko moto zu moi si ngo respecter ye. Po yete mtako luka yo yom to kenda ko luka donc il faut o respecter ye. Eza lo kwa to kenda ko zonda ko luka ba misala na ba intérim. Bango te mba ko luka yo. Yo nde moto ko luka musala. Tango ke luka musala. Ndenge ezali wana ba jio na musala. Mais ba ko pesa yo peke balwa na bango ya musala ndenge etambolaka. Soko respecter balwa na bango ya musala bo continuer. Soko respecter balwa na bango ya musala te donc bakotia o libanda. Selon nga na mema yango ndenge moko na bolingo parce que mwasi te mto akoluka yo. Yo mto kenda koluka mwasi. Sikoyo na makambo wana mutanyoko maka mingi ezaka mwasi parce que yo ke linga ye. Maintenant mwasi apesaka wi na ye mwasi pe nazoluka bolingo nazoluka libala na ye na ndenga bien na ndenga propre tango apesaka wi na ye amipesaka nyonso 80%. Mobali okotaki dossier na ye tango azopesa wi ya mwasi yaka 80% na bolingo mbala moko bien sûr azotide yo na bolingo apesaka makasi koleka mobali. Donc mwasi amipesaka makasi koleka mobali nalobi bien oyo aza sérieuse na likambo ya lingo sala. C'est pour cela on moninga ye tango na lobaka na okela bandeko na biso mingi ya basi awa na tango biso mibali tokenda kolinga bango. Po biso mtoke elinga. Makanisi oza na ngozo ke elingela ye mwana bato yebi yango te. Yo kaka mto yebi so ozo linga ye pona sérieux so ozo linga ye pona sakana na ye ayebi te. Yo kaka mto ke elinga ye oyebi. Ko eloko ngala oloba mwasi aza mutu oyo aya pembeli na biso mobali fo ba ko protéger mwasi na yo. C'est pour cela que je suis en mbeto ata mwasi na mobali balali mwasi alalaka na suka mobali alalaka na ebandeli et y a une signification nango protection toujours parce que eloko mwa mabeko ko ya mobali ozana rapidité ya kokita oya rapidité ya kokita devoir ya mwasi ezali ke asambelaka mpona mobali na ye tanga bimi ake musala atiaka mobali na ye pe calme tanga oti musala ye calme bo éviter ko ba diskiti wana mte bebisaka mingi makambo. Mwasi aza na devoir na yo asalaka tango mwi ba devoir ezokokisama te eza na problème mosusu oyo ezalaka pe epai na biso bamibali omoni rapproche basalaka yango te ke ya koganga rapproche basalaka yango ke chéri yaka nano vanda nano eta eloko boye omoni osalaki boye pourquoi osalaki yango boye ozosanti ozobela mutu na bolingo moko boye oza na ndenge ya bien ya korépondre yo. Mais yo tango ozokendele déjà ke yo pe yo kaka te yaka nano tala makambo tala siko na moment okozela siko réponse nini na moment ozela réponse nini bolingo ezalaka du bolingo ezalaka eloko ya brutalité bolingo ezalaka du bolingo eza du selon ngai namonaka oyo ezali parce que makambo so nakopesa exemple mwasi moko fille moko boye azali mpe kaka na mabord na Angola ye mobala betaka akendaka pa na bango mama bolingo ezalaka kaka pasi ezalaka kaka boye akenda pa na bango je passe 3 fois 4e fois mama mobali wana musala kobetanga musala kobetanga mwana na ngai mapome eza te bolingo eza kaka bongo eza pasi kende kaka aza mobali na yo fille wana kozonga ona beta histoire vrai kozonga zongaki epa ya mobali okimaki po nini ozongi lisusu mobali abeti mwasi pa mwasi akufi siko bafamille bokoloba nini pasi mwana akimela ye pa na bino bozozwa ntango keswana mobali te
mais bozo saka mwana epa ya mobali mutu azobeta azobabi azobeta siko banani bayiki baperdant siko na biloko ya ndenge wana kobetaka mutu na nzoto eza bien te makambo so ezalaka sata mitala yo moko me pourquoi nga naza boye pourquoi naosalaka boye parce que mwasi aza mwasi na nga toboti na ye bana pourquoi nga nakomi na makambo ya kolukaka susi kosimbaka na nzoto kobetaka ye éduquer bana no oyo boti éducation dialogue na mwasi na ona kati ya ndako mama boye eza bien te bozo sala boye eza faut yeba tonalité nini oyo ozolobela mpona moninga répondre yo yeba tonalité nini ozolobela ezala pe na mwasi ntango oswa na moninga ata asalaki mabe yeba tonalité mpo ozolobela mpona moninga yeba korépondre yo parce que awa na poto makambo wana toyebi yango ke eza na baplace nango bakenda fanisa bacouple so bozokana te baomema bino batie bino sikoki bobanda kosolola bino mibale bazotala bino so bazoyeba soki oyo tonalité na eza mabe oyo baréponse na ye eza mabe na suka na bayebake te omoi kotolo batieli bino siko video baofilme ti mokolo bokosisa bandokenda bino bazongisi bino sikoyo talo monde ozalaki boye talo monde ozokoma toyebaka nde toosolola nde tozokendele mwasi aza na makasi oyo teke oyo ezali ke yo mobali ozwaka likofi otelemi so betaka ye non aza moto batiaki pembeni na yo mpona asunga yo na ntango aza mpe pembeni na yo ezake mpona yo mpe oprotege ye parce que aza mosungi na yo mosungi toujours baprotegeaka ye ce n'est pas ko bando kobetaka so bamakofi non ntango ovimbisa ye longa mpo yo apres ntango yo moko otalo bando regrete mama pardon mama limbisama so ntango ovimbisi ye nini lobo ozozela susu ke non aka elambela yo te tozala serie na makambo tozosala bolingo eza eloko moko eza doux eza eloko ya calme eza eloko bakendaka na brutalité so oke na bolingo na brutale ekobebaka mpe kaka na brutalité wana bookenda yango mpona sukisa eloko nga na koloba moni bolingo nde eza wana so bomoni ekomokenda brutale moko ya mabe ekenda ndenge ya mabe semike bokabwana yake na kwe na ye yake na kwe na ye mpo boluka te elobi moninga kufa moninga alobi azwa problème te semike bokabwani ekozala solution toyebanaka valeur apres ekokabwana okomoyeba siko valeur ya moto oyo negligeaki ntango boza esika moko ozoyeba valeur ya moninga te mongola kokabwana okomoyeba siko valeur ya motu bamosusu bazalaka wana mpe bapesi oyo su seconde chance mais olotika makambo yango ozotika yango te na ebandeli ntango ozongi bapesi oyo seconde chance na ebandeli ntango ozongi lokola mwana malamu ozolakisa babolingo ya malamu apres ntango ebeta kaka ntango ekomaka ba 3 mois bemba nyoko esilaka somo te ozongeli lisusu makambo wana kaka lisusu mutu na vie ifo yeba kose corriger mutu na vie ifo yokaka pe soki ozoyokaka te ozoyeba kose corriger te oza mutu nyama yebaka kose corriger biso te toleki mpe na baerreur na bavie mozotala pene ovandi botali te ndenge ezokendele bien te ndenge ezokende eza malamu te kote mosu eza fona kota priere kote mosu eza erreur mutu fo yebaka baerreur na yo so ozoyebaka baerreur na yo te na vie ndeko na nga oza na pasi. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde encontras tu ver esse vídeo. Eu sou o vosso bem amado, querido Ndeko Yabino, o Abino, Manuel Firmino. Na eu participei na debana biso izoleka pona tempo yo lobamaki kobeta mwasi eza lisumu to eza mabe. Pona nga opinion na nga ezali vraiment na deux sens. Na sens ni pona ko se faire comprendre. Na des versions na koloba ki eza mabe mais eza na ngopeli eza lisumu ti. Po esika moko te koma miso obeti mwasi na Bible balobi ke eza lisumu. Eza lisumu ti. Mais eza pe kitoko ti. Alors pona nga opinion na nga ezali kobeta mwasi lelo ekoma moi problème. À l'époque maman bakoko na biso ezala bazala na bafimbo na bango déjà ebombamaka na ndako. Le bomonaka papa na maman bazalaka bien mambutu bien mais moko mère azwaka pe moi lokutu mais
mpona koédike mwa moke po basi esengaka forme mwa éducation kaka. Mais na monde lelo tokóma vraiment éducation fo kaka maloba dialogue sololi yango nomona mabala biso ebele ezalaka so malamu ti mpona nini dialogue eza bien mais soki mpe osimani te na dialogue yango bokabwali. À l'époque oyo ezalaka nango mpe bongo te mare mpe azwi mwa lokutu mpe azongi na nzela oyo papa tika na respecte avandi. Lelo bandaka tokóma biso tout donc oyo balobaka na portugais dire toziguage eye kobebisa mpe mambo ebele. Okokutana mpe na mama mosusu oyo à l'époque mpe ezalaka yango na mare mpe aza na nkuma kobote type mais atosi kaka bangonde avandi na ye. Mais lelo te, lelo mpe soko meke pa mama mpe omona mpe mare kuta asalaka judo oyo oyebi te. Omona vraiment ke donc abeti oyo bashit vraiment na palais donc elekeli. Mais dans tout ça eza lisumu te oyo esika moko te ekomami kobeta mwasi eza lisumu eza mabe soki mpe ekomi agression. Mais mpo na nga okoki kobeta mwasi mais na maloba maloba na biso tobimisaka ezalaka tranchant okobeta mpe mwasi ake esika moko vraiment avandi abandi kolela